la vendredi choc, babi vendredi choc avec Patim Voisolo. Patim Voisolo bana amoni marché de l'onde nini. Danger de l'homme comme ça ma casse parce que l'eau passe que hier. La nouvelle arrivage hier. Donc l'eau pena bio penza eza. Bio na bio. Patim Voisolo. OK na no ba limité ba boîte té. Awa nde makambo eza. Awa na de best. Yo do ba de lanzoto santé za bien. Pepele. OK na ba bloga ba boîte na wa plein. Bon siko pona sombo ngulu azambo lobini. Ke ngulu azamba wana nde suka wana biloko na biso bambokar. Bambokar biso biloko na biso. Wala bambokar. Wala ya biso bambokar. Tangawis. Manioko pesa ali. Maniola. Bio na bio. Donc mbala pesa ali manioko babali. E bongo matembele. Makemba bon matembele pe. Matembele pe biloko pe ya système légumes pe solo eza. Ndunda pe biloko na confinement. Ndunda pe vite fresh. Donc makambo tu as ezali pinard ezali donc vraiment de konanga ko kende musika te. Siko benda na o la benda ozwa olia bien confinement et kende bien ndenga bien. Pepele merci beaucoup papa Patim Voisolo. Bon bandeko na osinale bino kaka o de best of Africa parce que totali nzela kine kangami de best asali filmer na yemoko. O to sali mboto na biso moko filmer. Et puis to sali bangolo tane elengi asika do ata sombo wana to filmer yango biso moko ebimi nyama zamba sambo tala mungusa the best mungusa the best mama qui de la liti bon ya lobi bon so to kozanga mbisi nde nini nateka ka mungusa mai nateka ka mboto mai nateka ka koto na osala semaine prochaine na osala nzombo na kambanyo katusha. Mais la teka biloko no songola obo omona oyo tala ya mai nango yeyo tala la commissaire tala ya mai nango otala yeyo tala la commissaire mo siko mabeza mo siko na mbana watu bangonde nino watu babeka bakoyo na mamilinga na tepeka milinga na tema bakasa mai na mbana babe batu ka batu bango lokwa biso oto zila kai utaka timbandaka nzele kangami pe ambandaka the best solution mala maka solution. Tolia bio na the best bio ngulu azamba samba na mama sakara ngai matembele pembeni zanbeza ko inda lelo nani yako tasomba te baziwa psia